Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Natango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo nayebi ete bozali ebele mpona kolanda basango oyo tozali kopesa mokolo ya lelo pe oyo tobombelaki bino na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo pe oyo etali biso moko ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Bandeko babolingo boyebaka yango ete na mokili oyo makambo ezali kosalama ndenge na ndenge bandeko pe bato mosusu na bozoba ya makambo na bango moko basalaka bamosusu bazwela yango baproblème na vie pe bamosusu bazali lelo na baprison pe bamosusu bakota na se ya mabele mpona likolo ya bozoba na bango pe bamosusu bazali kokontinue kaka kokurir to kokima po ete basali bozoba bazali kokima na molili en croyant ke mokili ekomona bango te. Bandeko babolingo nakoyebisa bino ete tomonaka yango na mokili oyo soki mwana abotami bapara oyo mwana ntango akomaka kozwa mayele oyo mwana amonaka ntango azali kokola azali komona papa yeyo mama yeyo nde wana etikalaka na makanisi ya mwana pe mwana ayebaka ete wana ezali papa to wana ezali mama. Me bandeko babolingo nakoyebisa bino boye bato mosusu na mokili oyo ndenge bomonaka bango ndenge batambolaka ndenge babalukaka ndenge na makanisi na bango bayebaka ete oyo ezali papa na ngai oyo ezali mama na ngai. Bamosusu ndenge bazali wana bayebaka kaka ete papa oyo azali papa na ngai mama oyo azali mama na ngai. Mais en réalité tango mwana azali koyeba ete oyo azali papa na ngai kaka mama nde moto ayebaka sekele mpona koyeba ete soki mpenza papa wana ya solo ezali papa ya mwana oyo mwana azali kokanisa ete oyo ezali papa na ngai. Bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko lisusu tomonaka mpe bana mosusu komona ete ata ase akoli ayebaki ete moto bazali kolakisa ye papa na ye me mokolo ekoya kosala ete ekoyeba na ete wana azalaki papa na ye te bokomona ete mwana akobanda kosala nyonso mama na ye alakisa esika nini papa na ye azali. Ezala papa yango azali pauvre ezala papa yango azali riche mwana posa na ye azalaka kaka na besoin amona kaka papa na ye
mosusu oyo bazali kolinga kowanga na bapapa na bango mpona koya koyiba bomengo ya Congo RDC. Tango bango bazali kokosa makambo mpona koloba ete Joseph Kabila azali mwana ya mboka te, nzoka nde bango nde bazali babomi ya Congo pe miyibi, pe bazali bato oyo bayekoli kaka lingala, babandi koloba lingala pe bamibengi ete bazali bakongolais, pe basali nyonso ndenge nini ya koluka koyeba histoire ya famille ya président na biso, ex-président Mzee Laurent Désiré Kabila. Bandeko ba bolingo boyebi na mokili oyo, surtout na République démocratique du Congo, ekoma na bato mosusu okomona ayebi ete famille moko ezali na Congo, famille wana bazali bariche to barichard. Okomona moto yango tellement ya wuti na famille ya bobola, Yesu si na kaka koma koluka kotanga to koyekola histoire ya famille oyo ya bato bazali na bomengo. Ayeba meme batata leki na bango, ayeba meme ba mama leki na bango, ayeba meme bakoko ya tata oya babota tata wana ya moto ya mbongo, ayeba histoire ya famille wana malamu. Nde bana ya bongo nde bomonaka mokolo kolo makambo to papa oya moto ya mbongo akokufa, nde omonaka bana wana bayaka kobima briske na mama moko boye oyo kuta yebanaki te mpona koloba ete mwana oyo azalaki mwana ya tata oyo. Pe ntango bokozwa mwana yango na pembeni bobendi ye mpona kotuna ye masolo ya famille, abandi kobetela bino bamasolo, pe abandi koyebisa bino meme bakombo ya bakoko oyo ya kala oyo ete bazalaka na libota ya tata oyo akufaki, pe akomi koloba ete papa avant kufa ayebisaka nga nyonso, bino mpe bokroire ye. Bandeko, mokolo mosusu toyebisaka bino lisolo moko na oyo etalaki ete moto oyo amipesaka kombo alobi ete yende Etienne Kabila, me biso tobengaka ye Etienne Ambrouillère. Bandeko babolingo, mwana mobali oyo ayaka kobima mikolo ya suka tango Laurent Désiré Kabila akufi mpona koya koloba ete ye azali mwana ya Laurent Désiré Kabila. Bandeko, ayebi histoire ya famille ya Laurent Désiré Kabila malamu. Soka azali kobetela histoire ya famille na bana kutu ya Laurent Désiré Kabila ye moko abota penza boye, bayebi kutu bamakambo wana mingi te. Bandeko, mwana oyo Etienne oyo on dirait ba préparanga ye déjà bien avant mpona koyeba histoire ya famille. Mais bandeko, toyebisaka bino ete biso tozali Radio Zoumel 1000. Toyebisaka bino ete tokosala bankete na biso, tokoyeba esika nini mwana mobali oyo autela. Bandeko, lokola pe Nzambe azali na bolingo, Nzambe alingi biso mingi, bankete na biso eboti mbuma. Mais avant tokota penza na kati na lisolo malamu mpona kolakisa ba peuple congolais bosolo esika ezali. Papa Botamba na esika ozali kuna na régie, tiela biso na lolo yimbo moko ebongo simande tokozonga na masolo na biso mpona kotalisa ba peuple congolais vérité ezali wapi. Musique s'il vous plaît, Papa Botamba.